bilongo na biso distraction za la muke parce que tango etikali muke ebele bazolanda baloba ah fumu makesa baloba tango etikali muke ndenge nini bilaka eza so misika te po ekokisama po Kongo oyo ezoya Kongo ya sika ezali Kongo ya bangunza yango toyembaka Kongo ya ye iye Kongo bangunza bayala dio Kongo ya ye iye Kongo bangunza bayala dio oh osokondo lopeve kayala kwe iye Kongo bangunza bayala dio oh osokondo lopeve kayala kwe iye Kongo bangunza bayala Kongo ya ye iye Kongo bangunza bayala Kongo ya ye iye Kongo bangunza bayala dio oh osokondo lopeve kayala kwe iye Kongo bangunza bayala dio. Donc kungane la kisi Kongo ya lobi Kongo ya sika batu bakokota ngo kaka banani bako régner bangunza. Donc esengeli to simba kisalu kya batata donc otobengi kingunza to kota yango na motema babenga biso bangunza kaka ya kombo te mais ezala ti na misala na biso na yango tozala makasi na basambila to bongisa ba relation na biso na bakoko na biso et surtout eloko oyo to bongisa oyo ezali bakombo na biso to longola o babengi ba prénom bakombo ya mindele ba Paul ba Pierre ba Jean ba Francine par exemple banani lisusu donc bakombo la nyoso ya mindele po eteze ya biso te to valoriser bakombo oyo ezali ya mabota na biso par exemple bazanga Masamba Chikeva Matiese do bakombo wana ba Mutombo Mavungu par exemple bakombo la nyoso bakombo de oyo esengeli biso to valoriser to tombola po ete ebele bazolanda ngai balingaka pe bazaka motivé na mambo ya kingunza na makambo biso to salaka musala oyo pe babenga mapona yango me ba miyebi o bazalité pe bayibi ba mission na bona se ya motilité misusu kutu baloba ah ngafuna sala la fumu kimbao ngafuna sala musala batata nazana elembwana oui to boyi to zana elembwana mais mission na yo exactement ye bien moti alors tozalaka na facilité ya koyeba pe ya ko comprendre ba mission na biso en dehors ya oyo mpeve koti kolakisa yo à travers kombo oyo zali comporter parce que les noms influencent aussi la vie d'une personne kombo influence la vie ya mutu pe kombo na ko indiquer pe ko orienter pe ko désigner lo lenge sengeli mutu na zala lobby poni na bokoko na biso bazaka na bitida oloba ah boza maile na kombo ya po kombo elandaka parce que kombo oza ko porter vie na yo et ko tambola en fonction ya kombo oyo lati donc mission na yo za lié na kombo na yo parce que tala kombo oyo portaka ya famille na yo yango nde bimisa liboso oyo ya bokoko na biso mais ceux qui ont porté kombo ya Jean ya Pierre ya Pierrette ya Arlette ya boy bakombo na mindele oko vibrer na énergie ya bakombo na mindele au moment où yoza no mindele ti oza kombo donc automatiquement ozo vibrer na énergie ya batu misusu o eza bokoko na oti o salini o perdre o ezali boyo d'énergie o ezali naturel ezali lié na mission na yo eza étouffé comment parce que comme oyo ozo porter et influencer automatiquement vie na yo na mission na yo d'abord tant on porter comme voilà ezipio moi omiyeba oyo pesa ezate moi oyo ba pe mission na yo oyo sa na mokili ezate pour la combo etaka des autres pe ezong sera ordre combo etaka des autres ceux qui aussi combo ya mindele ya bapa ya olati
Mais si on si combo ya bokoko na yo, o ya libota na yo, o ti ordre na famille no parce que toyoka combo, les appelle combo. Combo ezani, ko tia ordre, ko zongi se loko ne loko na isika na yango. Et combo ya bokoko na biso ya mabota na biso, yango ne tia pe ordre na ba vie na biso. Et tia pe ordre na misala pe na ba mission na biso na se ya mokili. Et les noms nous permet aussi de comprendre une mission et loko oyo oyela ko sala na mokili. Et belé tinde to fanya ba ebelo ko ba ya ko sala na mokili te. Ba ebi mission na bango te na mokili. Mais de l'autre temps, mission na eza lié na combo na yo. Faut pas d'abord comprendre combo yo portera et la kisi nini. Mais okoye ba mission na ici que ezali. Et à travers combo na et ko permettre yo d'ailleurs kutu tant to benga même ba combo ba koko na biso na mokili ya molimo. To se présenter na ba combo na biso et non ba prénom ya mindele. To se présenter na ba combo ya mabota na biso. Et pourquoi? Parce que koko na ya bio na combo ya Arlette te. Koko na yo ayebi na kombo ya Gisèle te na kombo ya Gaël te na kombo ya Jean te. Mais koko na yo ayebi na kombo ya libota na yo, Mutombo, Kalombo, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que yango nezali kombo ya bokoko na yo. Surtout qu'il y a 6 ou bien 10 générations avant ba parents na yo. Ya ba koko na yo o ba kufa o tika jamais retrouver koko mo comme nezara par exemple Cédric, to Jean, to Pierre, non. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup qu'on a bichoté. Ils ont bichoté. Tant qu'ils ont porté comme Mundele wana, alors ils ont pédé. Pour Mundele wana va pédé. Automatiquement tellement Congo et l'andarande to lobara, ils ont l'influence à vie en mutu. L'énergie peut va pédé quotidien. Est-ce que beaucoup on a besoin bazara va pédé? Tout se poser la question. Beaucoup on a besoin va pédé. Bazara peut va lesbienne. Et tu as na boko qu'on a biso. Et pourquoi la mabelle la biso est Afrique qui pédé là qui les bien les côtés. Et parce que en dehors il y a religion tambola na identité. Parce que la religion influence na maramunio sur na Congo. Tant que tu vas Congo na mindele to lati to komba Gaël ba Jean ba boye biso tout Afrique mo. Parce que l'énergie où est liée na ba Congo wana ya entité na bango, entité négative infernale. Ba influencer ou ezali ba vie na biso, ba mission na biso. Mutumo ba ko on est batineke mission par exemple. Asala musala kingunza. Mais vu qu'il a porté combo ya PD moko boya mundele. Et influencer vie na ye a combiner PD. Yo moni na boko on a biso ba PD bazala te na ba mboka na biso ba lesidi. Ba komi lelo pourquoi? Parce que to lati ba combo na bango na binzami na bango influencer ba vie na biso to baby. Et kaboli biso na ba relation na ba koko na biso. Et tant ba benga yo na kombo ya mindele, ozo finga ba koko na yo o ba kufa o mindele ba boma bango, o bando luka lobiko na biso. O mindele ba kata ba maboko, o mindele ba viola bango. To bando ça la révolution. Pour na benga la mindele, bato mindele ba boma ba koko na biso na. Et à chaque fois to portera ba kombo mindele to finga ra bango. Po et là, le malheur est comme la bombe, tu vas même la bombe, mindele, on a ba Jean, ba Paul, ba Nani. Donc c'est comme si tu as vénéré toujours bateau, ba boma, ba mindele, ba corona biso, tu finga ba corona biso. Il y a un moment malédiction là dans biso, ba corona biso, ba pesa biso mon Congo. Moi, tu as en bonne relation avec ba corona biso, ezalité, yenge kino. Donc, nayango. Et l'on va liboso avant ba bengo mona bakoko mona fumukimo bandana kotala kombo yozolaka. Longola prénom. Pourquoi prénom? Toka bolango prénom. Le préfixe pré veut dire ezali kombo o ezoya liboso ya kombo ba pesio ya libota na yo. Donc prénom ezalaka na influence likolo même ya ba kombo et tu fera même ba kombo ya mabota na biso. Ba ko bengo par exemple ma kiese. Mais tellement ma pièce est babaki sous combo mobo ya mundele. Comme on a mundele et tu fais même l'énergie où est lié na combo ma pièce. Moi vibration ma pièce mon na vie na yo ezati. Yo moni na ninga ba benga na prénom na ngate ba benga na combo na nga fumu ma pièce et suki bongo. Pona za la libre na mokila molimo. Ba combo na ngonde koti ba désordre na mabele na biso. Et
eza pe baka même kombo ya mindele yango même ba mboka na biso ba pays africain na biso epesi tozalaki na Congo avec ka oza na signification na mosusu so na bina kota e ko mema biso nzela mulai on va expliquer en hôtel le wana prochainement mais toi ba na signification on pe kombo nzambe Congo avec ka on va expliquer prochainement on eza Congo et la kombo ya mabele na biso ya ba Congo na biso na tango ya kala. Alors, il a qui signe Congo avec il a qui RDCT. Il a qui si Kaka Brazzaville, Kaka RDCT. Mais Congo, il a qui si et si ka oyo, ba yindo oyo, bazalaki ko symboliser autorité politique na bango. Na poso ya nyamo ba bengi ngo. Ngo wana ezalaka donc presque néanmoins na poso ya léopard. Sotali na Cameroun. Roi na bango ba chef coutumier et consort ba chef de terre balata ba posa léopard na ba RDC na ba Brazzaville na ba Nigeria ba ni ce que espace wana ni on se de ba benyango Congo avec ka. Alors minele ba ye balongoli Congo avec ka bazui tolobela particulièrement RDC Brazzaville tout ça bazui ba peshango Congo avec C. Et ceux qui montent comme République, République démocratique du Congo, République du Congo. Pourquoi la République? Parce que la République veut dire la franc-maçonnerie. Botala, lobby n'a partagé, pour moi, c'est compliqué. Lobby n'a partagé, lien na compte sur Facebook, lobby total amour. Président François Hollande, a sa discours à lobby, vive la République. Vive la franc-maçonnerie. Nous sommes tous les enfants de la République, les enfants de la franc-maçonnerie. La République veut dire la franc-maçonnerie. Alors, tant que mort à la biche, ils ont porté le combo de la franc-maçonnerie, on a autobéni République, automatiquement. Force de la franc-maçonnerie est dominée dans ma belle la bichotte. Tant force à franc-maçonnerie est dominée dans ma belle la bichotte, on a mis ça là. Bah pédé, bah botami, bah lesbiennes, bah yé, et puis bah chèque, bah yé, bah tchène, bah yé, bah boîte de nuit, comme il les belé, Koulouna et Boti, ma bé koti. Pourquoi ma bé koti? Parce que to kabwani na bakoko na biso, énergie, ou comment gouverner ma belé la biso, et ça c'est énergie, bakoko na biso, c'est comme énergie. Il y a franc-maçonnerie, il y a mindele, à travers combo au bapesi biso. Et le nom, oh biso tozo porté dans ma belé la biso, il y a mon ezako définir le lenge bambo quand la biso c'est les tamboula. Selon l'énergie na bango na bantité na bango. Donc du coup, bako na biso basali, bako mi musika na biso. Il y a mon monara, ata to changer ba président to sali mboka moyen marché ezati. Problème na biso eza combo. Problème na biso ezali système. Ezali batuté, ezali système combo na religion, ya mindele na ba christianisme et consort. To bongisa d'abord ba combo na biso, to zonisa ba combo ya bokoko na biso, o eza important. Toza bangunza mbuta, toza bangunza. Mbuta na biso combo mbuki. Toza bangunza ya mbanza bilaka. Toi bangunza mbanza bilaka. Nga kombo na mfumu makiese. Naza mokambi na mbanza bilaka. Nazali chef spirituel adjoint ya mbanza bilaka. Donc c'est comme ça. Et là on a bané koloba. Donc kombo yango ezali ko définir o ezali mission na biso. Pour vina yo ozala délivrer au bonga. Il faut au banana ko changer kombo na yo. O longo na kombo ya mindelo zongisa kombo na yo. Parce que vie na biso ezaka lié na kombo. Yango mona ka ndoki, kadi mpemba, to féticheur, so alobi asaka yo mabe abebisa vie na yo. Aro saka yo mabe à travers kombo na yo. Aro bebisa vie na yo à travers kombo na yo parce que énergie na yo, mission na yo, vie na yo ezali lié kaka na kombo na yo. Vie de kombo na kombo et ko beba peka na kombo. Yango to saka na kombo ti. To pesa ape bana na biso, avant apesa pe mona kombo, il faut lukoye ba pe mission mona na ona mokili.
poto zwaka otali ke lunga mono ah mono kitoko akokana na tata tele na noko boy te na pesi kombo noko wana. OK, mission noko wana ezaki lié la combo na ye. Mais M ça une mission moko te na mono botami. Il fallait le d'abord oyeba mission ya mono ya botami et à travers cette mission et ko permettre nous aux ana idée ya combo pour pesa ye o ekokana na mission na ye. Ndenge la bokoko na biso bande kotambola. Biso na mo pesa combo na plaisir na bilongi elongi na ya ona oyo kokani a rappeler nga mutu tel te ala ta kombo mutu wana nana yebisho ke baza ndenge moko eza bongo te bande kuna ngai eza bongo te toza bana bakoko toza bana ya fumuki mbango esengeli na biso to bongisa siko to yoka susu nkunga eza to sololi to yoki nkunga donc eza kaka bongo to sololi Toyoki Nkunga, Tosololi, Toyoki Nkunga. Vous un message, il y a une voilée.